makambo pesa loko di tout ça to bandaka pe na le monde babi le monde kuna nzamba confondre Léa nzamba confondre Cardozo libala ya 2 semaines mutu epete c'est-à-dire obotole loko eza ya yo te nzamba kozongisela kasi ngo le monde ezote me film on ngana de na so bapang nanga donc ya yo eza ya yo te eza ya yo te lo wa ba sha ba disons yanga ata kiki eza de faute wana na za woman mam c'est aza lo kwa yo ndeni ngaza kiki donc ozaka trop mécanique oui ngaza bongo nanga voilà et le on est monté que ba te so to ka ka dalia aye na za boy kutuka linga ba te wona de ba ya songi mais to ba bike eza ndenge na ye abeta ba to ba main libre ngapna beta ba main libre boyiti yo mkono tonga nani il faut la ndoto ngana tonga ki nani mais to so ngana kosi na ngayo mais ndenge ngana vivre mais na kotonga ande ba yokuba odi ba lobi na mako loba ngo wana tu ba bimisi pena makambe bele o ngie pekende mo pena titre na bango démasquer po ba démasquer pe makambo to yeba kati ponga na yeba na ngate ke mer soza batu mususu so otalika petro yanga mabengi se na role na ngale ki ngana ben le ngana kitoko le ngana taya se ba noko ba otanga te ba motala yango benga kento ke ba noko nka ba comédien ba collègue ba eza pour mité ndeti tongo lo ngana sepe na ngote maman aza kwa libato maman international aza kizengi mongol moi je pense à l'angole mobile pe mobile ko tsa kusala dans le côté na tsa libela to no yebsa yo oh dada wana na dada ouais dada alali mobile ali mama kusen pongi ya libela oh pas possible omoni babilo mususu te mam se aza Ange Michael na Ange Michael boba tongete babeta liso zambela ngai beka kongo na bana bela na belle aseni mama se mutafanda kana ye pourquoi ngo ko maka marraine à sa chaîne tabere comme no tebo cheka kana ba film mato pa bébé bon ko busoba ko mo déborder ya ba palmiche ba defna apola titop leloni poka zaka mama dada ma po ma bela tobe Melissa bana oyo mi de mama bi to so Melissa ngote kaka poto mona na te ko ba ka tope kamo za rapela musisa moko na so ta bika ka poto mona na te wala bakisa so nini so chaka vitamine melango makasi so pakola babi munena vitamine pamisha zaka bongo teta yo bozo mafinga ngo wapi bombi da zaka ndeni mida zaka munda komi chokochi munda mtazana époque de alors tu as pepsodent la dentifrice faut comme rose t'es maman ça tout bango moi c'est faut la belle kilo moi c'est faut la belle malo wa miss lolo baba zoba ozoe et uti musika français na luki yango ya Sylvie Bolondo koto baba dodo na luki français c'est qui me casse venir on a ndenga pe la complet continue na molimo nga la bête ngolo ba français wala te ya Parmi tu m'avais séduit. Attends, c'est moi la mouke. C'est le grand se me voit des caboy. Avant qu'on a BBC dedans. Parmi s'il vous plaît. À doser. À doser. Côté bassin. Côté bassin on y a shooté. Bama bango kuna. Comment top na mam si ba ka ba lokola. Baba aba prépare ba âge. So tali top on na tena top so tena rola tena ko buku. C'est tellement mupende. Yo finga tapi libela mama no to monango ya tapi kutu bomona kati boya yo mida yo za boy vampire to mona te so ko mona na wapi so be amat bakide na butu to yeba te foto so to bana ata muki ono mo finga ba to ke to so ngape botembi si pena te to so ke bien to ke bien so poto so bobina ke bono ba ma ke bo to ke bien to bien to chip da mams ba che davina apwa na leti te ba to koma ana yo ko finga de top avoir ba chop ambi na ki jeunesse no ya ki jeune fino sana o le kina top na loni mam sina o le kana top na kitoko ta le kina na taite sko yo mido le ka top afinga ina son ba finga kala so bo mi da na dan da sa bo top ko ta ma 45 tel ko 25 ti mi da sko sa problème de makolo wana ata ko to 45 ko to 27 so top sa bongo to top ata makomi ba le 39 40 40
lobby hein ah ouais ça masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. 5 sur 5 chez vous et partout à travers votre chaîne GI Télévision et Mamou Dora officielle. En tout cas, merci beaucoup de vous savoir très nombreux hein, postés là à nous regarder. Voilà donc merci parce que vous avez partagé, vous avez aimé, vous avez ça la mienne surtout pour que la chaîne n'a pas matin, tu bien nos familles, tu bien nos libota, beaucoup de s'abonnaka chaque jour dans la chaîne n'a pas ça vraiment plaisir. Merci beaucoup à Exode Mikebi et puis à Yapati qui est derrière les caméras parce que nous en avons deux et aujourd'hui tu as le makambu oh ya kotonga ya choko nakata mutuka Davina Apua elle est citée Dada International elle est citée Palmiche Ayake elle est citée nakata mutuka ya Davina badotonga mams tomoni batu na bango bazwi nanya fuita ki voice place o nga la télé parce que nakata mutuka wale pena deux petits moko ya gesho nakati maintenant nani a fuité ba excusez-moi, ma voix soit pour Malibanda, bah tout comme on sait la émission, tout sur la vraiment avec Mamou Moulouba, bah réaction à Baba Kouka pour finga dada, bah fingi na mama top, bah fingi na pa Misha Yake, bah fingi na Davina Apua, en tout cas les injures wana oyo kebimi na ko kanela o ba kaneli pa Misha to komeka ko solango na Mamou Moulouba. Na chaîne en tout cas bo sepeli bobi Jemima maman ça somme un to solango vraiment je salue papa Jean Boud Mayembo motema maman Anas na Paris wana mes parents et aussi FM 4 fois boss hein, depuis Paris ba soutien ba mbote na yo par rapport à makamboto ko sala Jemima Ibele merci beaucoup merci aussi à ma Brigitte Nkoufi depuis Londres et bien vu qu'on dit la patronne maman Kioma en tout cas c'est un peu tout le belango na yemoko Mamou Moulouba Moulouba boni bien par la grâce de Dieu quand on a Mamou Moulouba donc on s'est abonné tout va s'abonner na Mamou Moulouba Dora Format TV makasi donc babi musala ngonde yango balinga ki na ole yanga ya batu pasi donc merci à maman Vikito Vuna mon partenaire en vie ma Vikito de moi-même na ola kona moto tata na kangimi ma Vikito Vuna mon partenaire en vie pourquoi pas le bi ya wuli mushede biso moko saka code moko ka ya wuli na biso ba de gashenga sala ngonde to show ya ngo to show yango kitoko to show ya bien bien quand le monde est toujours donc makambu pesa loko zo loko di tout ça to banda ka pe na le monde babi le monde kuna nzamba confondre Léa Nzamba confondre Cardozo libala ya 2 semaines mutu epété ça dit obotole loko eza ya yo te nzamba kozong sela kasi ngo le monde ezote me film on nga de na so ba pang nanga donc ya yo eza ya yo te eza ya yo te pour envier eza mabe il faut apprécier pour envier de monde bango de ba bosuka voilà. Voilà donc on a qu'à le monde na sepé na rôle à maman. Et que maman pele rôle on est maman moyengeli maman Simo. Maman sert en Christ. En tout cas simbi no maman. Et simba na epene longina ye. Na longina ye pe. Omo ninga zolo ba pina ba verser. Simba na ye na nyoso. Mera koti. Ya oh. Ya mo ndeza ya ndaza bilanga makoko masuko. A pesa ben partout. Artiste complète. Nyoso. Ya ta chuchu. Nazo libanga ke. Ya za mécanique ta penza. Ya mo na bisote. Mère Alexa biso ke ya zanango. Voilà. On va lombe sukari donc ils a facilité. Que lomba peso rôle morosa principal, c'est pas facile. Donc tchaye pedo ça dit que mère yé mo soit là ti subilo kwango. Donc bilanga ko commandeur bien vu quand il Poutine toujours. Moi na ina ya banana ina le cas. Faire mbalo ba so na arrive vraiment na ina na ebité. Vraiment ben vu ngona ebité. Na ebité fom. Donc Mamou Moulouba. Tout est comme ça une émission dernièrement ouais. To sola ki makambu na bokutu na bokati nango. Tout. Lelo boto moni ba audio ebimi en disant que Davina Dada Palmiche Ayake na kati ya mutuka ya Davina baza kotonga mams ba pesi ba comportement ke yeninga za bongo akitisaka batu da diminuera batu makambo tu ba lobi bino ko atondi. Est-ce que eza caractère na ye ndenga zalaka ou bien ba conseiller makambo dans l'on a le banda nous batata biso ba rabazo baté donc ba vendre ba consommer pena biso ba rabazo baté et c'est le connaître baza betinga za bon
toza kaka tofandi to banso mamu pena ko naza boyko azanga kimia po naza mo bona mesa des fois naza chaud on est samedi na vivra som dans a betini solongo donc eza tonginga te naza te nazalaka de babenga befikandi ata hypocrite alo bakate akesaka ezo façon mutu ta vivre na ndenge na ki hypocrite ngo donc jour alobelaka ba rési azaka hypocrite akesaka te abimisaka poza mutu façon na amesa koloba te azomela ya lokwa toza na totana isolo ya igolo kade na fo igolo ni wadi na fo na ka wa so de apesa loba vetu na loba kata asaka ni akesaka jour so lobiso kaka mulango etondi abimisi mulango etondi abushe ngesani ebima siko pour moi igolo asaini alobi asandi OK c'est ça comme belle vie quand azali et notre ka ina kabatu donc nakoloba boye deti na mams tota pe to zonga eza pe biso ngana monde donc de fina ngana mona ekaka na tel na mona ekaka na première fois mona na matanga o batema kala na ba ke ba chef o batema kana sanga nga mobutu si pesa nga mo sa zanga défaut mo sa taille mo sa nzela mine bazui wapi OK azalo wa ba sha ba disons yanga ata kiki eza défaut te wana na zaboma mams azalo kwa yonde nini ngaza kiki donc ozaka trop mécanique oui ngaza bongo mais mwana malamu na bibi batonga mutu te na bibi baliaka sima mutu ngaza ko na vivre oza mécanique donc ndenge moko na ye naza ndenge mona ye nande mona mams na mta show parce naza fa yebaka na sa zali donc oza ndenge moko OK obino molinga vérité te je solo ba makamba solo te ngaza ndenge moko na ye to bengi muyam so bengi mundi baba so mama ye ba sortir mundu mo seni aye donc ndenge mona mams ngande mona mams eza agité et te ke ba tongi eza ndenge na nga voilà et le ngoni ya mote ke ba te so to ke ka dalia aye naza boy kutuka linga ba te wana de ba ya songi mais to ba bike eza ndenge na ye abetaka ba ba main libre ngapna beta ba main libre boliti yo mkono tonga nani il faut la d'autres ngana tonga kinani mais to songa na kosi na ngayo mais ndenge ngana vivre mais nande ko tonga ande ba yokuba ndi ba lobi na mama ko loba ngo wana tu ba bimisi pena makambe bele on dit pe kende mo pena titre na bango démasquer ba démasquer pe makambo to yeba kati ponga na yeba na te ke mère soki neti oyo aza wana ba amoni ba bobo amoni ba omari akomo ko diminuer ndanga diminuer davina to ke to songa Oblom susu dafina na za mutu aluba nonte o to kepeto zonga amto beto so dafina lobi seke lo mo eswaka yi mais za tomba oteli so ese nini ebimi to keto zonga mo seki to lo kwa dafina da za wana to keto zonga to keto zonga pa to zonga image dafina no chindiro tela I love Van Damme te wala bo chonga na anga mono pona o ya peda mikono ya te to keto zonga dafina za wana pa to keto zonga pese so tumi bel ba osani ba otala ba luka so za batu mususu so otalika petro yanga mabengi sena role nanga lekinga na ben lekinga kitoko lekinga taya se ba noko ba otanga te ba motala yango benga keto ke ba noko nka ba comédien ba collègue ba eza pour amité ndeti tongo longa na sepe nango te maman azali kwa libato mama international azaki zengi mongol oloko solo baké sila asalaka bongo po parce que duche kapanga aza mwasi ya soleil mobile soleil ba solaka bien na mams yango pe yango nani même ça akataka loko moko eleka entre Davina na Duche c'est du n'importe quoi Duche ya rapoto ya ko samusala ya ko linga basi te Davina pasa nani Davina la rapé engagé yebi sa so blo bolo mata o makaba mo baba Davina za engagé donc ba bongo mundi ba singa na kata ko finga na finga ya ka papa ani o ko zonga sakana na to sranzela neta ndanga mabete to ke peto so to bana ata buki on mo finga ba to ke to so pe botembisi pena te to so ke bien to ke pe so poto so bobina ke bona ba na ke bo to ke pe to bien to type da mams ba te Davina apwa na leki te ba to koma ya commentaire bokomela nga bateye bate mams bate Davina bakoma pela s'il vous plaît poto na moni sko mko ba na moni siki te na ko eloko muso esala nga kana ba mosima ba pesa ba osimba te na moni suis oui il faut prendre ça mutu faut ne faire soit net ko faut pela loko saité loko mida moi ça ma bebongo ya mona mama ta ba ta liko 45 na liko 27 makomba différent ya da mo ta pasa nango mida taba masa note tangu dada bafungula mnoko topa saki na kati te pe ofika dada ngona sono beni banduma meso atebisa bona dada na ngale ki dada kitonda sala
afingi dada poitrine Eh, solo mwasi kitoko fo mabeza musule mobe musa kokano nini mwasa sedo na nzoto te sedo na libeso ko libeso ouais prise de dada ya mwasi ni azonde ya top ya top kapo mwasi kosa na ngole mobile pe mobile ko tsa kusala lidali na tsa libela no yebisa yo oh dada wana na dada ouais dada alali mobile ali mama cousin pongi ya libem papa siminga tende ni bata dada vrai chérie mwasa zanga défaut to pa boti ba baza ben tele to bana ba yebi ba puya yo mi da yo zana na bada wa da studio na bando zana oza studio lo mbala wa da studio le mwana sa baza mwe so ko linga na fi abota na kwa David na bota na it yo so mi da zana yo ko finga de top aval ba top mi na ki jeunesse no ya ki jeune fino zana o le kino top na lo ni mam sina wala ka top na kitoko to le kino na taite so yo mi do le ka top ni bobo sanga ba ko sa analyse normal to ba ofinga ka babato pona nga banga muto na internet a ni boza ba ka ko kangsana ofinga biso tuto ebi pe makamango basingi makasi bakofinga top na eloko nizela bakofinga top na eloko nipo ma top na mamsi baka balokola baba abaprepe ba age so tali top anuna tena top so tena rola tena ko bukuse tala mupende si même moto aussi ana beja te ba bukuse ba locataire ya mama Marie-Jeanne tala so tala ba film na biso top tala likolo yo mida baba baliko atabo sanga fois afinga ina soni ba finga kala so bo mida na dan mida za bo tapa kwa tali ma 45 tali ko 25 te mida siko za problème de makolo wana ata koto 45 koto 27 si on topa za bongo te topa ata makomi bale 39 40 mida 45 27 sunde mais ana problème fois donc bosso non oui il faut être bongo il faut on finga ba faut mitela na makolo nga faut ata kina bongo sana makolo ba ko buke te ba ko so te normal depuis le moment ça na ba to ba muninga mida to ba muninga ba cha bana to pido to cha mama pasa on bana cha banga le mida le tema ba to ta tema no dada te po mam sa le kino dada kitoko te olobi mam sa le kipe dada kitoko te ale kino dada pe kitoko te ki moi si bo mam sa le kiete to pido to terminer acha tap na mne mo che ko to ba bebe ma to patin naturel bebe cha no ba mak ba mo ka no che ba cha ka ba finga ma to ba bebe bo ko buso ba ko mo déborder mak ya ba palmiche ba defna apole ti top loni poka zaka mama dada ma pour ma belle tobe Melissa bana oyo mi de mama bio to so Melissa ngote peli belle de tobi belle tobi soin yo moi ça peut bol belle ko ça c'est lo e ko ça c'était lo miss lolo mamu onga me lo baje nini onga me oyo makambo yo table ko lo baka boka tsaka teke kablo mozaka na munoko parce que comme si de boko sa analyse de foka bo finga te ba masala ngo be continue ba intimité masala ngo bien te so so ba betalisa bango dada ndumba dada ata bimna sami bibali ba na poisa kitoko mais oui akabe moi ça mona muswahili ya alambelo dada la top ya azo lokolo ya kolamba tapa lamba na dada mama dada tsaka makolo pena mo se ma bassin wana ya beta 3 abeta ngo ya mida Emida, dada propre tellement peut-être dada mi dada mona sana ntoki. Lula nga. Ya lula nga vile lula. Mo kuza ndo kwa bebe nga bibo yo mo mi motelo ka bebe. Mo saka na ka tama boti. Yo finga tapi libela mama no to monango. Ya tapi kutu mona kati. Boya yo mi da yo za boy vampire. To mona te so ko mona na wapi. So be ma pakina na butu to yeba te foto mona ka. Et mambo ça fait vraiment mal. Oh, taka lobi. Comme buzoba. Kaka lo tamba do finga palmiche. Mida yo komana palmiche aleke ni soko palmiche te mafatire mata wana ya palmiche ku. Do finga palmiche. Palmiche. Yebe azo luka. Loba na oh palmiche a bien. Oh palmiche a bien. Appelle so o tena ta rola ta sertion là ta vendre tellement qu'on est fait de cabo. Yo moi qui na fait ta nene botaité. Palmiche. Palmiche tu m'avais séduit. Ata sikisa mula muke. Tellement qu'on se fait de cabo. Palmiche. Encore on a BBC dende. Palmiche s'il vous plaît. À doser. Kota bassin ko ya shooter. Mama bango kuna. So ba bibo ni mo ba ndumba ba ta sexy. Biso pata na palmiche biso ndumba te. Mama ya bébé na biso to kwana. Palmiche abeli wa pamna mo palmiche abeli. Bina bila ba. Palmiche abeli. Abeli lo ni na grave parce que palmiche abeli ba nzambe. Te atonga ki nzambe. Ate atatonga satan. Oh. Satan ko totonga ye. Oh. Oui, mais maman, comme un peu, ça devient un peu sérieux parce que na kata analyse on a taliango. Balobi ke pamisha lobi ke bana wana oyo bazalaka pa ya sila bana wana atanga bango te bana wana
bato babenga biso ko bamama leki parce que totravaille na mams bana ngwana nani autre Linda na Michou baleki bango na kojouer dada Davina na babi baleki bango na kojouer yo mpe oza di même avis te na vie te ponga ta pe natala bango te oyebi bana te bana oyo bajouer na SB yebi te franchement ngala bamama oyo naza hypocrite sono na mwana batia bango na miniature mais pesa basala scène na mamona bango na chaîne na SB bajouaka je te jure chaîne na SB natala yango te sono sani otala naloba yango nakoma mwana nga natala yango te natalaka mpe bango te mais nga vivre bango so bisinga neti nani Davina hapa oui Davina dana presse na ndosa basere lubu nde basinga natala Davina po bato esanga Davina hapo na yango nakoma kota Davina hapo yango nalinga ye na bon dada international depuis dada jouer kala dada no jouer ça mukie tozala mpe bato pamiche depuis antenne ya za niveau na bango te yo oyo internet pamiche za télé on parle de la télévision pas oyo bien donc pamiche za mbiaka ba ya balinda bango tout mais oui baotema te na kojouer baotema te pamiche otia na façon tout bango batia baoka barole il faut boza bafia songi bafi faut temaka na kwa faut sedungi mibali c'est ça le rôle bah oui faut mona ba moi bata poto bata boto benda su babone ba ya faut mona ma parti mo ba libeli c'est ça otokoloba ba voix so na nango awa tant bo lobaka ba voix na bino etikalaka boye ba ngoke na communauté oyo tant bo do kanela mutu ke bokosala mabe bokoboma ye bokosala boye ba voix etikali donc tota mwana kishasa soki palmiche likambo ezwi c'est que ezali nani batu ya banani toyoka empoli na obenge na yo zoba sasa yo zela yo to katati na babandi kuna kupona sina kisongo se moyo kwa mama malamu ola tsake yana kabiso baba kubi yo to ko sala bino mabe yebisa na complice to balinga no sangana bino se kiri wana botonga ko kosa mwana maladi te okoyo mama to ko sala bino bokolapa yo ko mama to ba mabele solo mabele kilo wana moi c'est faut la belle kilo moi c'est faut la belle mal wa miss lolo baba zoba ozoye wapi imbécile nanga koma Christelle ngo bazoba adamta kina kosa ko yali bana mboka lokabo mekina sila ba hypocrite ba ndoki damina mine yo bino ose biso ba bakuka to yoka kutu telo kutu mo kata tikasyo no vandi mutu no koma mutazana te bo tonge pwani bo tanga komone pwani sala bino ni bo vandi na komone pwani ko sake mwana malade imbécile fiozo da 16 akosa ke mwana malade nganga ngala comprendre ye bayo ki voya na ni place ba enregistrer ki wana non ba place enregistrer ba mi tanga zoloba oui tanga lobeki ngape na ebite ngape ne palmiche bon ebike ça n'est bien est bien donc c'est ça donc yo la fiozo finga muto mbese no moko na fingi na pona palmiche mbese no moko la fiozo ngisele mbese no moko na yo kasi ne bozaka bone bo bank sa na téléphone boya ka to mona na boyiti olo bank sa na téléphone yo kasi na ba biloko boye papa Fati maman de dina kero maman babiloko eza babiloko oyo tolakisa bino internet mpo mona ke mutu azolobake nini tokotinda bacriminel pamisa akomi ya danger akomi ya vie ya mutu eza ya danger likolo ya mams totambolaka toyebi mutu akosala mutu biso mabe toyebaka te mama totika ngo eleka te pamisi oza bafamille pamisi telema mpo lelo oza na mwana yo mwana akendaka classe bakokokina mpe mwana mpona kisasa tokomi boyeko mpona koboma mutu ekomi yango facile bakotina mutu kasala eloko mabe atangi bacristel atangi bacristel pamisi foye basiko Christelle wana botambo bango baza ba nani c'est ça donc totika ba vanting voilà oh ça vie ya palmiche OK eza vie palmiche palmiche on ba erreur sali fallait pas ça après ka voice wana oh lo ba sambuse boy même si pas pesa mutu confiance aye ba iteka ya baliana Jésus bateka Jésus c'est ça baliana Jésus bateka Jésus mutu so ate ngana ko so veyo mutu andima ko kabona ngai oto wa famille andima ko kabona nga pour la chaîne moko boy songolo paka pour pesi pour ya fufu andima kabona ngai ya bacha sa témoin oza ko to ke mwana ya na nga bali ya mwana ya na nga benga mamaleki abali ya to boti baboti ba mibale mandima ko trahi nga ko teka nga pour la chaîne c'est ça baliana Jésus bateka Jésus nga so blanc on a ça confesse à mutu te OK to soit to oui to beta ba solo mais pourquoi on a idée na comme que na so na jemima na enregistrer c'est ça to comme banga mokile comme mabe mokile comme bien te o so na nani babiloko neza boyo ko za ba preuve ya palmiche elolo soki ye zongi to bombango bombango si vous pouvez bande soit so bana mboka bombango bokatela ka biso ngo so via palmiche le comme un danger to ke so musika te to ri le balbaka ba kalmaka ba fanatique te ngawana mona ngolo kuta ba fanatique ba kalmaka bango ukoza resto mola ngo pa fali ata pa fali te pa igoro de afonga bini
to mwanda kalima ba fanatique ebele ke bongo benga mutu te bibo tika na yo ke so wo cha ke bi aseka na okata Voilà, mais de la samba oh maleme chacha ba igwe bakati ça c'est vrai voilà raison siko po nini te biloko boye eleki kofinga papa elombe papa masumu papa masasi botiki après comme il bato abeti ni solo ko fala ba dash mo na nini na nzemne moko boye na bosanga nde dash mo aloba François Kofi pe ya makasi eza makasi alobaka nini ezokima te kone faut pesa moi indice alobaka nini zonga na français wana mamu tozaka ka zonga na français zonga na français mais zo ya dash ngo zokima alobaka nini chacun nini pour nini oh si quelqu'un parlait quelqu'un que personne ne parlera à personne yango et où tu musique en français na luki yango suivi bolondo koto ba dodo na luki français ko seki makasi veni po na ndenga pe la complète côté na molimo nga la bête ngolo ba français wala français na te ya na ba oui Obiga musalo na video pour la tika ponga na yekola musala boyete mais tu comme na danger hein parce que babiloko ba osala ka boye ba msala mwana dada pe ana bana mibale Davina pe na ite so Davina za kala mwana ala bébé kitoko na tanga na kwa kitoko oh mina na koto ko ka ko solo ya pamba et créer koto et comme ko ba kotonga ba nini batongi te yango mo français lobi ya Kofi wana mono so beta kali so ata ozaye ko zaye to beta kali so la mutu mais oui to ko sola to soli mais ba ko soka ye abo ka mo pa bo pesa ngankoi wala ndé mamu azalaka totongi te to lobi ndengo zalaka o mina saka bino ngote tango ye aba moko meli ko na bi ye na ba na so bata famille lo nanga o meli siko dada boti bana ba mayele oh bino mo vandi kuna ba poto na bino ba kizibalizeze be kol to susu bana na tanga yo fele et that voice na ite so mususu na ba lobi nini ba ni ba finga ka ba dadati c'est ça ce qu'on a lire en balo na babio na décor non décor azalaki te donc au moins bato bataka biso baotya batita na baza bazoba ok bamisha lobi nabengaki décor mpona yebisa ekende kobenga papa gesho te aza homme marié na baere oyo mwana benga eza te babi moto enregistre biso mwana artiste ya groupe na ye azalaki na kati ya mutuka davina so batikaki oyo batikinga bazalaka baorgueuse baza na mituka basundolinga bakopesa barapo mabe moto bazwi bamemi oyo baede yo mai nzoko ozaka moto yo pede oyo lisoko elemba oyo azalaki na kati pede ngunani kasi mwana gesho wana ti oyo azalaka pembe ana mokebo yem ta enregistré kiti mais bazalaki de mende libebi te bazalaki de bali na mwana biso ya mobali nani mwana dada donc mwana dada sikoa mwana nde bamba enregistré te yebaki te bautaki morgit bautaki morgi bautaki batanga te bane koya morga makajua makora amira sayaki na cinquantenaire so place bautaki ezoyebana te babi oyo bautaki nde yo bautaki tournage ya Belgique te bautaki tournage ya Belgique makambo tout so botie Belgique bomonaka bokatani moparti ya nzoto okuna azangi kota soutien azangi kota soutien Belgique pede wana mutu bamemi ye ntango baokendja nde baoteli solo nde mutu yango so toza bato totanga batelefone na bango ngai omatie mutuka davina pesa biso bapesa bango so batelefone batya liboso ntango tokiti mwana mwana zwaokoma bongo po mutu aza suku tolie na banani mutu baede yo olie basundola oma basali ne baede yo matela mutuka mais mutu azaka mutu akomaka nzambe te atochange mutu ndenge nyonso tu akoma neka nzambe te oyo pena na oloba yango c'est trop kofinga mama top eleki mambu ya dada eza ya top te mpenga mpona kopermettre te mutu moko aza munoko solo eloko te oyo ofinga top bobikaka mpo tomonana te baka mpe kamo ozala mpe na mosisa moko naye so tobikaka mpo tomonana te walai papa yanga asa mabele ebena otika na manzaka baposa bango na manzaka nanga nde okanila bango so bayata congé bakoya pe te bato bakenda pota bakashe mwana moto ana pota bomana na kashe amonana te vampire biso boya bamono biso mona bayina so batambola poto nake course na ata ese kutu omona kezo tambola naye bapo nini ekoya te ese kutu atambola tomonaka bosiko mide bana yo moko nini ata okutana mbana na ngai namonaka yo na sango bokuta bomona bafoto ne mibale azalaka na de foto ya na Facebook bo moto atasa kokufi baa foto ezaka pe wana eza ye te aza foto ya bato atyalega totyaka ya bato na miniature tomona bani makwaka tomona bato ebe babimisaka mpenza ani makwaka tofinge mabe mamilakisa mpena mabe na nga mamimonasaka mpe ata soko finge ayebike bofinga ndani alongda mabe soko yo mida ti lelo andoki mwa mosana ndoki yoyo bato bafuna bakoto badelivua kati kuna balivulu banzela banina na kuna bana mabe
babi ne fa finga ka bato mayende nyoko na bango na makolo c'est normal fait ba ba mpoli ba banga bato bato ba viva ko to ba zele za boy oui mokili nyonso ezika mpo batongi mams mais bon comment les familles vi batonga te chaque fois toyoka bato bima mokili ezikaka boye peta omoni babilo mosusu te mamse aza Ange Michael na Ange Michael bo batonge te babeta liso daza mutu te Ange Michael ala mai na makila te Ange Michael o suko ayamba yo to ya suko muto akangisa mutu te pola bo finga bato bo tanga koma top Tombiso ngana ndatinga kuna isa bino ko perte. Ya okangisa. Di bakangisa ka ote. Okay na ngawe. Bakangisa ka ote. Okangisa po kina ngawe. Natanga kombono. Ba mama sibayo mama aza mama. E mama si ya mama. Siko. So ba mtu mama siki aza mama. So ba bisila na so na sila o asala tata pe sobe. Doré. Na piso da ba kombo. Za na beta SB ana. Wana de komuni. Wana ni. Na beta ta komo mwana nga Sara Bokeli. Non, mais internet a kaizaka beauté, maman. Mon ali otoki na ba ene ko makasi. Et comment déjà? Ene ko makasi. Yango omoni na vie yango ba mutu tika mutu soko kufa na ye. So mutu akufa tika ye, ba ka ngo na bana bela. Na belle. Aseni. Mama se. Mutu fanda kana ye. Pourquoi ngo ko maka marraine à sa chaîne? Tabere. Otinda epoani. Otinda ka epoani. Otika no ye. Tika na ye ma pota na ye talelo. YouTube komi na muna so tuba ba zanka ofinga nde Yesu. Mais ce qu'on a un ange adorable baba piuki nanga mais baba piuki on a battu bango de ba ofinga bango de ba bangate ba fona bango de man international ko kanela ka battu ko tinde lo ka baba piuki no wana quand on l'obité biso so musika te ba prof biso ezasa nango na ba internet ezasa nango mais un jour tozalia bo ba pe ko atana zana na za pata ko na ko ma suka okanga misu nzamba ba bengisa ka bela pe malanga tozalia nyoso to esile katana OK ngana mo la vision. Voilà donc merci beaucoup à tous de partout tous continuer vers la fin donc vers la fin il y a émission na biso kaka ba voix sur mais solo pe ya Naomi Ngolé là na mobile na ye yibula ko nteke Naomi pe so pa ke ninga ba le kana ke pa ese quoi ba ngone ba juge on dit ese na mida ba koma na poto ndie ba ngone ba simbi pe na YouTube te baba vanze ba mso bina ke kuna ba total ma ba self analyse ben nzo me fingisa maka ponga na vana ba problème na pena ke le pesa ngo mida muta bana no sa bana no ko lo bele no ka tele hotel pa ka ku de masoko ebembe olimisa pozo lo bango kasi ba bango fesse a fesse te fesse kasi ndenge ya loba kasi bonga na teketa na keta en français pour les petits enfants mais les petits enfants vont comprendre que je parle les bêtises il faut dire ça lingala pour tous les bébés on sait pas les fesses en français alinga c'est mot voilà voilà mais babi ba ose la pe dada ya kwa ni dada bakisa so nini so tshaka vitamine melango makasi so pakola babi munena vitamine pamisha ya bongo teta yo bozo mafinga ngo wapi bombi dazaka ndeni mimi dazaka munda komi chokochi munda mtazana époque de alors tu as personnel la dentifrice faut comme rose tei maman ça tout bango bakubande bango otya kote ko bende ko ndiko na brosse ndinga makasi ya makasi pe poser le ngwa comme rose sia balonga baba nani. Voilà, merci beaucoup. Comme la personne a ya émission, tu vas retenir nini. Amoni ya ko finga nga je m'en fous. Non so la bango. So comme ta mesa mutu libela at internet. Oyo fingi biso beto ya to soli. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Moi je dirais seulement que parmi aya qui vie eza moko yaya. Comment la bloko ko ba aventure te que a commis bongo sanga le côté. Ah mutu faut que na ba tournage. Ah mutu faut bima faut que ko ça manzaka bon ça souki tout ça oyebi tena nga ko lando na sima c'est ta vie tant que ba okano boy na public ça veut dire que comme en danger le ko la batonga ki Yesu batonga ki mama Maria batonga ki pe o ya simbela ka Yesu bilamba donc ba ko toucher te batonga ka mutu tout batonga ki tout le monde batonga ki po kovoda openenga zabo apela matongi moko oyo ke batonga batuna mama abino donc so to fungola ba branche wane ko zayam sumabe donc ya ngwana boye donc otelo bapeka la mukuse bona suka makamutu dada palmiche Davina Apwa bosali bien et concordé quand un titre film là on démasqué. Voilà, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup à Exo depuis à parti par rapport à qui n'a ma caméra donc titre voilà, moi je vous dis merci beaucoup, que Dieu vous protège. Au revoir, bye bye.
na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.